Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je suis ravi de venir une fois de plus na ba bota na bino, na ba ndaku na bino, mpona koya koapportele bino ba idée oyo ekoki kosunga biso, oyo ekoki kopermettre biso to avancer. Naye toujours na cadre ya thème na biso tobandaki déjà les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Et réussite, nga personnellement, la définissara yango comme atteindre ses objectifs. Soki oza na projet, ozosala eloko moko boye songolo, obandi yango dès le début. Déjà, on s'est fixé déjà objectif, on s'est fixé déjà résultat oyo olingi ozwa. Etango obundi, okende yango ntina suka, ekozwi ba résultat olingaki, yango wana la réussite. Réussir esalaka bien. Moto nyonso asala makambo na ye ntina suka azwa ba résultat esalaka bien. Peu importe ba difficulté otraverse, peu importe makambo oyo okutani nango, mais soki okomi nango ntina suka ekozwi résultat oyo osouhaitaki esalaka toujours bien. Esalaka mwa elengi moko boye. Omoni, sikoyo soki déjà elengi wana oyebi yango ndenge esalaka, ozali obligé ya kose battre, ozali obligé ya koyeba nini na nini yo fosala de façon que babiloko ozosala na vie ekendaka toujours ntina suka. Oza nango besoin. Oza nango besoin. Et nazali koloba eloko moko susu ya important, naloba yango régulièrement, ke okoki koréussir te, okoki kokende mosika te, okoki kokoma mutu moko ya spécial te na vie, soki oza mutu ya baprincipe te. Soki oza mutu olingaka travail te. Et soki ozali mutu ozali na babase bien déterminé te. Soki ozali mutu ozali na babase na baaction bien déterminé te. Donc fozala mutu oyo oyebi valeur ya travail, oyebi ozali mutu ya baprincipe, ozali mutu oyebi ke il faut ozala na mutu ozali na baaction, osalaka baaction, oyebi koagir en fait. Soki koagir te, yeba ke oke mosika te. Fozala mutu ya baaction, soki likambo oyo ozo koagir, ozo bouger, ozosala en fait. Eza très important. Et na eloko na naloba lelo, premier point to développaki ensemble ezalaki l'échec. Yaya, échec eza malamu na vie na yo. Soki obeta nano mabaku te na bafere oyo osalaka, seke yaya nano découvrir mosala oyo osala malamu te. Ere moso osala eloko eza na avantage nango soki no échoué to. Moi so échoué to, obande eloko na ebandeli ezosimba nanu te. Ekopesa yo makasi penza po okoma na eloko babengaka détermination. Omoni, yango ezali lokola deuxième sujet to développaki ensemble la détermination. Okokoma mutu ozali kose battre po eloko yango esimba. Etant ozali kose battre wana okomi na détermination wana, olafi détermination wana, ne okokoma mutu oyo okodévelopper baprincipe. Baprincipe yango eza lokola okoma mutu ya discipline. Omoni, okose discipliner de façon que on maîtriser domaine yango, okose discipliner de façon que permettre yo okoka komi kotisa na domaine wana malamu po okoka yango, po kende na yango ntina suka. Et discipline wana ekofongola yo ba porte. Ekosala ke oko comprendre valeur eloko ozosala et ba opportunité nyonso oyo ekose présenter par rapport eloko na okosala, okozala na facilité ya kogérer yango. Pourquoi? Parce que oyebi eloko olingi en fait. Tu vois? Parce que oyebi déjà eloko olingi, donc ozosala tout po eloko yango esimba. Okoma mutu oyeba kocomprendre ba opportunité, oyeba kosaisir ba opportunité. Oyeba ete soki ozoriske eloko moko te na vie, okoki kokende mosika te. Donc qui ne risque rien na rien. Oyeba valeur ya ba opportunité. Et biloko nyonso wana oza nango besoin. Soki olingi esimba, emarche malamu, okende nango mosika yaya, il faut oyeba okoma mutu oyo oyebi kosorganiser, oyebi koplanifier, et permettre yo okende mosika. Donc c'est la raison pour laquelle okoma obligé ya kokoma mutu oyebi kogérer temps na ye, oyeba valeur ya gestion ya temps. Omoni le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Okoki jamais koke mosika na vie so oyebi koutiliser temps te. Oyebi ke journée awaka na 24 heures. Et surtout oza mutu osalaka makambo ebele,
omona ke ndisi ozana tante mais moni temps oyo ozana ngo ya moke wana soko ozwi yango odispose yango oplanifie yango organiser yango yaya okosa sortir donc ozala bagenre bato oyo osorganisaka na avance donc déjà lelo makambo kosala nyonso lelo alobi so bongisaki yango oyeba kogérer temps gestion ya temps wana ekosala o bien moko omonaki na temps moke osala biloko ebele mbala moko mais yo na temps moke osala mebele boye ndeni yaya oza organiser fo oyeba kogérer temps na yo gestion ya temps na moto azolingaki mosika na vie eza important et soko osilisi kogérer temps na yo malamu yeba ete évolution na yo élévation na yo okoki kosala yango yo moko te tu vois ce que je veux dire okoki kosala yango yo moko te il faut ozala na bato eza na bato nzinga na yo oyo bakopermettre mpe élévation na yo donc mpona kofonctionne bato wana nyonso fozala moto aza esprit ouvert fozala na ouverture ya esprit fozala moto okoki koleka na groupe nyonso okoki koleka na groupe nyonso elakisi teke fozala ami ya bato nyonso toyeba kosala différence na kozala nazosola bien na motu me toza baami te mpo moto na moto aza bacritère na ye oyo adefinisaka baamitié eza bato mosusu bosololaka kaka na domaine oyo boza baami te donc il faut ozala bagere ya bato oyo kopase na groupe nyonso facilement faut ozala moto aza ouvert d'esprit mpo ouverture d'esprit ekopermettre yo ofonctionne na bato sans opase temps na yo ya kojijaka bango oyebi yo moto na besoin s'élever yo moto na besoin okoma na niveau moko boye yo moto na besoin omata yo moto na besoin biloko efungwama yo nde motu faut permettre bato baapporter le biloko yango ozo comprendre il faut permettre bato faut ozala motu ya kofungwama en fait faut ozala motu oza ya kofungwama oza motu oyebi osolola oza motu oyebi kokopere na bato oza motu oyebi koyoka yaya yokaka baninga il faut kotravailler cercle social na yo travailler sociabilité na yo po opportunité nyonso oya na vie na yo ezikoyaka soki oyebi kotravailler sociabilité na yo soki oza motu oza ouvert d'esprit oyebi kosolola oyebi kotia eloko na eloko na place na yango konégligaka motu te oza besoin s'élever wana besoin koma motu wana besoin avancer konégligaka motu te konégligaka bato te bato oyo omonaka mosusu bongo eza bato bokoyeli makambo sans problème bato oyo oconsidéraka mingi wana ta mosusu baza mpe pembeni par rapport à quelque chose on ne sait jamais hein? mais yango konégligaka motu te mpo oyebi te qui et qui oza obligé kozala ami ya bato nyonso te mais ezala motu oyo aliki so okomi quelque part okoki facilement kosolola okoki facilement kopermettre motu ayela o baide ekopermettre yo oavancer yango omonana obe yango les clés eza mpenza baclé omoni eloko mosusu nanga na bakisi ya likambo ya confiance okoki kotravaille na motu te oza na confiance na ye te epuis bato mpo bakotravaille na yo te so baza na confiance na yo te e yo moko avokanda donc kopesa bato confiance wana fo oza na confiance na yo moko comment expliquer oza homme d'affaires okwayaka même mpona makambo osalaka ekosimba te yaya ekosimba te ozokoinvestir quelque part mosala ozoyebaka ke kosimba nango te pourquoi tu investis ton argent yaya tu veux avancer bandaka kondima makambo ezosala faut kokroire na yo moko faut kokroire na bacollaborateur na yo faut kokroire na bainvestisseur na yo puis faut kokroire na batravailleur na yo na kote na yo mpe faut koyeba akiti ya affaire faut kotala bango baza banani mpo banda kotravaille ensemble kotravaille na n'importe qui te faut travailler na motu oyo azomérite botravaille faut kotravaille na motu oyo azocomprendre valeur na yo azocomprendre valeur ya mbongo na yo aza na posa bozala baganya bino nyonso bozala na 50-50 ye aganye yo mpo oganye donc ozotravaille gagnant ozo comprendre donc toza na besoin baclé toza na besoin biloko oyo permettre biso toke mosika olingi oavance yebaki échec eza normal échec ekoma mabe soki oéchoué ovandi na se mais soki oéchoué otelemi échec eza normal zala moto oza déterminé yaya zala déterminé soki obandi likambo ke nango ntina suka efo oyeba kose discipliner yango nabetaki accent na discipline nabaki autodiscipline parce que eza discipline oyo baimpose o te moi oyo moko os'impose nyonso osala na vie na yo travaillaka yango na motu na ozwaka ntango kolambaka makambo bien soki olambi yango bien ntango kopesa nzoto akosuivre aoza na choix te et puis soki baopportunité se présente yaya kobukana te
So ça muto ebe loko lingi. Tant opportunité et se présenter, eux se marier, ne loko yo lingi yaya, faut savoir saisir les opportunités. Kozaka trop lenté yaya, kozaka trop lenté. Zala refungwama. Zala refungwama. Koza muto te represent mustu lobby. Et là, il faut ça, on va mettre les loyaux pour son cas, pour ça, ma compagne, pour bâtir. Pour ça, pas pour bâtir. Ça, là, muto au fond, au moni. Et puis, ça, muto, il faut utiliser tanayo. Ko gaspiller tanayo n'importe comment té. Temps et zambo. Les temps, c'est de l'argent. Utiliser tanayo bien. Il va que tant il peut s'améliorer. Faut que saisir yango, ko travailler yango de façon que, utiliser yango bien, et pour profiter na yango à maximum. Omoni, zala ya kufungwama yaya, ouverture d'esprit. Zala ya kufungwama. Zala mutu ya like so komi quelque part, au petit bat à l'aise, bat pour en faciliter pour solo na yo. Bat pour yelo ba biloko, pour yelo blog ma bien, pour yelo ma solo, pour yelo ba idée, pour tio ba contact, ba tu mususu. Et puis confiance. Zala na confiance na yo, rassurer ba collaborateur, et puis na côté na opé tala akiti ya affaire. Tu vois, vraiment, il y a un gars qui partager parce que les 7 clés, vraiment tout ça là est fort. Dès qu'on a moi aussi, ça là est fort, au tient en pratique. Dès qu'on a mobile, tient en pratique. Ce que mon était, les 7 points à la PC, et que ça peut la facilité à qu'on look up sur Basalikolo, au look up ici. Ce qui est important, c'est que quand on se ça là, l'eau, on a résultat, on ça là, bien. Il y a une importance. Il y a une importance. Les restes, ils sont importants. Tant ozosala kambuna yo okenango tina suka okenango tina suka aussi ba résultat olingaki et puis obandi sous projet mosusu et ça qui va projet osala les osimba ozomata étape par étape étape par étape omoni faut ko yeba ko définir ba priorité na vie na yo et ça très important vraiment ya on ezali na tout partager nzamba pambola biso ngasa na bino mama na ngai vraiment osala ngai bien moi j'aime aussi pour qu'on partager d'aller au partager et bato balanda ngai depuis même page Facebook nangai maman nangai nepsi bino pe lesusu merci pour notre soutien merci pour na ba abonné nyonso ou ma famille merci pour na bato pe o ba otala o siko pe ba ko s'abonner de façon que et permettre à na bino pe à évoluer merci beaucoup pour notre soutien merci pour tout vraiment bozala bien nzamba pambola biso tokutani mbala ya sima na teme ya sika merci.